Banza London TV avec des Bruno original. Est-ce que c'est la moute azolamba yozananzala ata lobelo malamba mabe ko kata lingala makasi soko dépend de mabe mbimbiera et raté ndisaka mutu makoko ngaite yo na longola yo banda kala tuna quartier mobimba na saka yo ko saka misi na pondu de Banza London TV na kote na motema ondi manga te ngamo ko kolonga na ebinga nde nazota na otambola et simba te wana saison na ngate soki simbi saison na nga mabenya zaka courage te na ko pe forcer na moni clair te période na ngate na freiner et tala goy te na remarquer que période na tana forcer ko simba te na pas na ndo wa na ku fatiga na fa na pause de Banza London TV mobola sa do banini bayoka mobola ba to yebi zala kuna mobola tala ti fait na fête ba tele misakeka kaka tele ma pesa na muto kiti yake de Banza London TV. Comment nzambe tata mwasi abota koko na ote. Ana ba te bela s'occuper. Et rozo za lupemba kuna tiki ba kufa. Muto akufi aleko na malamu te. Ubo leke na mabete. Tana eko kinzamba sundoli. Comment kutumtakie église atindola daime yo pia kene tingo sambela kati atiko titulaire. Ngomone bolole. De Banza London TV. Azala musala azala nzambe ba lepre bazebe ebele na Congo yo. Ana lobi ngomona nga mabe. Na olo bapona boybo sambwisa kolo mukili difficulté koti lo kosa na bino matilo kwa fulfula masa ya masanga boti kote comme ndeko piller eloko te de Banza London TV bo mami ki akeyo batikende badondwa ya lokume tikena batu ba otala oya ke ipimela te lamba kunde mutakala kusamba oyebi mukinde zali na pesa conseil moko ona lobi vérité ko pikomate ngana zaka soba na sakolela mutakufi na lela sute toza ebelo ya kufia ke akende bisini bakitakate na olo bavolele de Banza London TV ngana silikaka muta kufi bokunde na eloko moko za valeur obo cha dollar na poche eza dia famille bokomi benga libabe valeur sana muta azotala oya katika motema ma ici exemple donc avant de kota na sujet na réponse pourquoi pas trop bo makanjota sombi bandaku soko sakana longolo musala likola bandaku na biloko otonga mais comment ko la kufa ka bakunda ke na ndaku moko ta somba siridinda kwa tika. Comment patron va le recouvrir avec le laissage de fête banda ku 20 ans comme mon père. De Banza London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout où vous êtes. Et vous l'avez bien votre humble servante Evelyne Likunda Maman Nakeoula et on a fait Bino merci. Pour nous été vous allez vraiment ébélé. Yakolanda chaîne Nabino Demel TV de Banza London TV et pour ceux qui nous suivent sans pour autant s'abonner, je vous prie, je nous demande de bien vouloir s'abonner sur notre chaîne. Vous ne serez pas dessus. Demel TV n'a pas seulement une chaîne YouTube, il a aussi un page Facebook, un site web, toujours au nom de Banza London TV. Kuna tout ça n'a pas information, tout ça toujours wana pona bino, pona ko panza sango, pona ko divertir bino, pona ko pesa rabino toujours ba idéologie, voilà c'est ça. Nandeng na solo baboué na salinga moko te na isika na sali na izali nazali bongo na pasteur John notre lité ya pete toli ya pete papa oya pesa rabiso bwanya pesa rabiso mayele bi ngonga moko pe donc asepelisa rabiso asekisa rabiso azana ba rôle ebele o toroki koloba. L'enseigne na merveille notre caméraman a fait ses beauté Azwa biso Azwa l'invité du moment, l'invité du jour, le pasteur John. Papa, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Très très bien. Et ma journée zolika ndenge depuis na bota matili le journée ça va bien. Journée ça va bien. Bon papa siko tozali na fin du mois déjà ya mois janvier certainement quand on peut se faire un conseil idéologie toujours il y a Luka certainement na bana londa msupe et salike a Luka qui mais à mon na fin du mois ça ne va pas toujours conseil ni on fait ça. Vie eza bagarre. Yo ngati ko bongande ma pas Cécilie. Soko bongi obaksi pasi ya koluka na manzoto teme na makanisi komo vimba na kati. Soko zangi mutoko zala kali manzoto zo nyoko mapali ke nzoto lipa. Yoka différent. Soko so bongi e comme so guerre makanisi. Ba omona lekina jipo mati avion njoko nde calcul compagnie bisi mbongo 10. Ngana ko sa ni. Er balinga bazoni mba yo na 0 faut la budget ko zandeni pona calcul batonga kuno bakisa bolo. Obongi na bomengo. Mena makanisi tkalika na nyongo. Bisone babola na makanisi toza 0 potana ba projet kotongelo kote to bundana oli lipa
nzoto ko zabiwaya wa posa na fandi nyana ko zola lipa wapi na mtu soko comprendre ozwa te guerre za tim ko cha mutu na se OK est-ce que baba lokola basola kapse to kaka tende basona kate bakenda pena bakanda mininga te ko finga inga mabe na mtu soko comprendre finga ndeni baba lokola ezali avec la ta monate soka lotindo te expliquer batu ke to na quartier oku kuna mais na miso monate me expliquer batu ndengeni foyeba mukili ekotikala mukili landanga bien findo ngomoni ngwa o 2022 ngapo nangeza kwa 2001 2003 et là on a considéré que 2022 pour na moni âge nangezo matezo kitate OK bamvule le ki âge zaki na C excès de recola un plus na vie eba kisama kaka na mukilo eza na l'air mo ko peso singulaire mo ke baeyo est-ce que yebike mukilo c'est per na biso pe baera biso na ko tona makama mike poto na détail ko ya mwana muke soko yesika mupepa mukilo ko fungola ya santato liete fo vi o vimba o mona kateka botami erro na 30 minutes ina lita mwana vi avimbi tango ko mampaka mukilo baeyo memi moyi o ekolisa ka mwana muke commission koko onunaliwa wapi sakana même te soko comprendre et lembi aussi manjela que ndeba timsu bara remplacer on a jebi sa mukilo za kwa bis Zandu Kingasan, area njiri kita, area wapi kita, tito koma za Zandu. N'importe ça comprendre. Yango moni na zo peso ba technique de guerre. Linga nzambe na volonté ndenga lingiyo. Ko laksa ba tiko ndima nzambe lokwa na publicité à tricoter. Ke ba ko zela mondimité kaka oyo. So moni ba tundole alléluia. So ke ko sambela nzambe na bible zo tanga ba fesse makasi ba mona ki mutu malamu. So lingola la prière à monene pour ba fassa ba ki mondimi ye okotika la mutu influence. Bandima na miso na vérité otambwa na nzambe te et comme makambe se pesi motema na soko bambeli batu bandimi nzoko tiniki bango na libulu ona oloba ya moni ngana difficulté na yokela nga moko nga kolonga bayaki na nga na mutu te tata na mama nde babotanga soki na zwi na ko se pesa bango se pe na zwi te batika nga kimia nde bayaka na bango nde pe baye na nga nde pe na koya na misusu Habitez ça on comprend. Non, il y a des secrets professionnels et sérieux. Kokota rafi na onyongote na makambo ko kite. Ko sala ke loko poste pesa batu te ba betelo maboke tiko na manka. Habitez ça on comprend. Le quoi na la misi moi école, boye 4 na livre ngo po boto le kanga. Non? Pas ça comme bo, mais c'est la trahison. Habitez ça on comprend. Na la misi école, c'est aux amutu mo ko na robengo tolia. Ça va comme idée, tu laisses ici comme côté. Modèle Bodundara n'a évité. La deux choses se comprennent. Non, ça va na kabari 4 oya bino ya yango. Ça va comme 3 na pimeli bino. Pour inutile. Na na rotia, na deux choses tala. Na opeso ba schéma ya Congo. So yo kinga na fungola répéter. Boboto na yo tiango na kimia mais double makamusu to bima fautif. Toke malé mega na place pour na somme. Ngana za na posa na futa ndako za $40. Na ke cop mo ba benginga ba biko pour bimisa 100. Il faut na benga 4 personnes pour te sur la bête de copango. Tant que tu kaboli 20 ou 25. Ba ko se pek na pesi bango cop. Nga d'abord un peu na futa ndako na makapombo ko koki te. Cop musu na za na ngoteka wana. Est-ce que no benga ba nyoso pona boboto? Il faut na benga mutu moko to kokenda pitan to okende na bimi commissionnaire na ye magetu musa nga na kokate fode. Ah to okenda wa cop eza yanga. Na benga poza piri nga na tiki bango poto mesana na yo. Et là, si que tant que tu as un bon, tu as un bon, tu as un bon, tu as 60, tu as 40. Tu as comprendre. Tant que tu as un bon, tu as un pierre, tu as un ticket pour que tu pierres, tu as un pire biseau. Ce qui m'a l'air, l'USAE, aux humains qui fout un dac, qui ont respiré. Ça, c'est la sagesse dans la vie. Na lo bano makambo mikie. Et là, que bomi, tout ça, yokinga. Na pesa au clé. Biso pauvre. La denga bien. Pauvre azana bolingo moko ezanga mutuna makolo ebimisaka lusuka l'échec. A développer? Développer papa. Merci. Yoka biso babola schéma na biso. Mobola zaboy. Soko meko zo mo eloka kolia. Mando iye otinda sani soke beli e. Biloko lambi horoscope. Wana bana nanu 4. Comment soko tsa baninga na songa bolingo na makambo ekokio na nzungu te. OK. Landanga bien. Bobote africain. Yako mekate bako machero tindi sanité kana loba. Okomi enja lopang. Okaboli tangu mwana ko telengana inena la mukinzala mama urbani. Mwana lokosa tonda kate. Ozangi provision ko pesa ndako kimia na bolole na yo me ebimiso
boboto yo kama na oloba so yo kinga na oloba no makambo sérieux babola ba mitika na kibolole na bango bakosa ki ba blokanga te pourquoi mutambonga ko l'action mbongo makokabela ote soko sali musanda futi yo po batele loko bokekeni intention na oloba ni ozo loba oza vraiment na oye biso ba série à vie biso ba bona te be porter sa mbongo te tina mbongo to lia to mela to seka to lala pa to soko moni mbongo ato mona ngwe bele te na bouger te na baksa ninyo ko kota compte na ngema ta polo kum na ngeti kala ba mona ke na zo gagner na société mais babola te soko zimbongo lelo benga su na 5e toke kop na Rolando Sima budget PC ki kilo alors bano polele guna échanger azaki pia kala kina ma lobo 5h ma chérie eselanga omelette atindi 100 quand tu m'as dit que budgétaire na biso to le kawana tala anga ye on aloba tala au moins 2022 na o peso conseil sérieux au moins aloba ka avant na te yo église foyer ba mukili place aux a soko kokite kokoka ya projet ndongoni là les a projet to continue nous teste à la fois awa na ne siko zanto to zot mitala oyebi ndenge ezate mozo senga projet to ke ka lola ngo to ke ka lola yo sakana ko ke ka lola ngo mais banji bazaka na lola mais balingi na lola ya te na loba na makambo sérieux tala na peso conseil sérieux il y a 2022 au 2022 zani et simba te ko tia température likolote zala les bundela kaka na koma lobby koma lobby tala ko koma lobby ezanga na yo mais ouais lobby eza nzambe conseil nazo pesa ko tuna ka yo moko te ke au juste vraiment pourquoi bango ngate au côté nzambe na nyonga makanisi ko tona chèque c'est ça na côté moi ni exemple na le baranga moko na ngakolonga na betaka ba 5 ans yokanga kana kisasa na sentir que au période ngate na comme na bonine to ki magisa ça to ke na ta Brazza to ke na Angola to ke na ta Gabon pani aisateur fertilité moderne kisasa na zala na zokemba kisasa linginga te mama na betaka ba 3 ans pour na simba $20 na bina yo $20 ke kwa $20 so moninga na ngo ube yoma yoma aba no vérité ube yoma ngo makambo ebele na ke kocha conflit na lupango mususu pona zelo kwa ntoke ndoteka na mutu wana après ce que yindi na dimetikela tala na bima jida na makambo ebele ah bon nga très faut une ngate difficulté yo yibisa mutu biloko chez bango o maza chebino burata na bakiparango te kuna na koweti na kendaki na tala ka tana burati te na ke tala na tuna ba burati za kana prix nini pona mona ke ba voisin comme commissionnaire mais ça client ça ko tuna mutaiba yo comme na ba démarche yo so tambola pona démarche bongo o tunité ba yibela yo ozana ngo pete mo tuni déjà prix nango yo tala oh na ba no makambo tala omoninga na ko bundisa nzinzi na ngungi bake kama nisuka to mundele nini yo leka makilanga nye to wele nini akoti conflit ona bisonga tala ngamu na sekina tala na alo bana yo ona alo bana ba histoire vraie ko kantaka teke so mutabongi nde makamba kale kimia na mutu a changer nde mille pona niveau vina ndeko to moni mena kati o ele kama be aeba soko moni mutu boyeba na ka bonga wanga ni bino volonté na ye aboyi nyoka na nko ubia bochola ka itanga saka piaka na lo bana ba schéma ubia koti bisika moko pekisi aide bato akala sinote héroïne de la ye na lo ba chinkre on a ba no clair mama nanga na pesa conseil moko ya na mobile musoko linge makasi na trahir yo ko wanga na soni wana te nzambe biki avenir ngeza molili na zaki na budget akutini kele mbele kwa ba iskolo kwa ba biso otelenga na maneti muto malamu yaka pembeni okomona mamonambwa bikila na ngele kiyanganga nazoya bisaja ngana bombelaka nga te po nga soki eza te mama okolemba mai ya lobo okolemba futi nga bombaka te kaka na jus 2000 francs nasomba mapa moto non mapa moto ezaka pepele mwana mapa moto omemisa bebe asika mibale akolela te po akiango eloko te pepele nga lingaka mapa elala erelali et comment makasi maman na yebisa yo
toi na maman moko teka mapa na quartier so na na mboko tena likina moni mapa na sembelaka Seigneur et tout là et là pour ce que là d'abord prier comme à baisser il y a mon zaki 200 ce que là comme mis ça tout na 300 on met un avantage et puis c'est aussi mango comme kilo donc kilo ali papa pele comme il la 4 ya moto moko yo ba on appelle ça démarche à Congo tango ko zango mis ça to sombika suka la 100 francs wa calé ko cha mili kito ça ba avantage so maka nguba 100 francs puis on so manguba talaka ba maman nguba nani ko so nguba pas jeune fille té sombela maman ya koli wa kendo so monti na libongo ezana bénéfice belé na lo ba no vrai tala ngana ba na kinoa vrai na salela Congo na ndenge ça nga soko zolela o difficulté yondo yebi ko battre la difficulté té OK checking ko battre comment ça pia ko ko battre checking na quartier té oso zanga place ko bimo sokolo che propre oso kanga ba buto côté pembeni ka côté ba na mbongo manika ngana ke ngiringira abode fanga tike na oso station na songi ko pana ba benga 20 na ko ma retard té o ko pesa na oso ça fait que intérêt nzo kande pia ka na sensi ko kende té modèle ko jelaka mbongo na kota malewa ikotinga soin ponga poso na pia kana sokola kate wana ozongisa ndenge mama na kozongisa ndenge ni se na lié déjà comme promesse na we biso vérité tala nga so na pia kana sokola kate na tinika ko tala ko sokola na ngambo na tinika ko ka projet na sokola jeudi abana beta kaknya no sokola no ni no ke wa na likamuni et puis so je propre ba mano ko sa na mbongo indice jamais tika na lipap manga tibutu na boso no sukole elongika mana teli mama teli saka musapi nzoto azwi relève tala na oye biso vérité o eza vie moko foko yep na otia on a loba ya ba sérieux problème mais non pasteur John oyebi likamu komi na mboka na biso eza nini soki mutasa eloko ne simbite akelo akomika koloba derrière kutu mokonza ese kufati ekufana ngo déjà yo lobani pona ngana zaka na kota négativité na loba no polele ngana talela négativité ngato moninga na kati ya négatif nzoto nde fanya mais mutu eza positif nga on a le vérité ça est la positif na vie bima le roi ba joueur o ya zomo na place ko tshela bite mazana sport moi na soukata additionnel ay mta ko tchabi a tshengeni koma boy na vie na lo ba no polele o moni vie maloba na yo ko trahir yo maloba na pe ko bongisa yo positif na yo ko tala ka famille o ya te tala ka ndengo za na ko to so kanisa na ko te ezotinda ko le ba répéter que en attendant so ko tcha en attendant ko ça na dépense ma capacité ou bien quoi na perte ça la likambo to te ba pesa pisa mono ke zango base nanga ngana ko ke kope bisenga 4000 no ba na tandate po nanga lero 4000 za base nanga to na ko zwango na ko na calcul na ok na bêtise ko sisa onyo sauter comme si na projet à lobby te 4000 mona ni gérer na ko ça 2500 bi na journée so za mbamba makasi 2000 na tena poche lala na mwa mbongo okolamuka na lera bien komona kina ko banda lipa na ngeko zala to maleo ekozala journée ozala moral bien na okosa ote na loba par amour soki babola bazaka na ba projet malamu te ndenza batike biso to kufa sengo mobola zaka na catégorie akuta nango vivre lokola fourmi qualité ko mema qualité ko pesa ngo espoir ko kanisela ka nyamo ele na kilo te yango ne kitoko okoko évanoui pour ko kumba ngo tele kilo okota la makanza ba projet ba patron ça ozana kopa muke okobele somo kama okomana ko yaka nyongo na yandenge na ya simba te manfu o seko sekate yangani na beta kalkin ngamo ko longa te bayana ngako ya d'abord ko kola nanga na fraude na lia mabeme na koli na sambela te na bata ma seke na zo tricher mukili yo awe bisa yo fraudeur a fait comme il fait ito tongo sakana neni babiso yo na ya manka na compta maté depuis lola na yeba pona ngati na kola na lokota sans fraté comment mutuni azanga chance na yebisa yo na lobela nganga moko vrai na ko so tenga so moni ke saka nzambe a part nzambe na ana puite ndo mona ngabo na yebisa makambo zo na bete ba histoire vrai na te so comprendre na yebisa o 2022 so yo kinga base tanti nanga na peso conseil moko zalaka na positif et simba te o pendo mwana za kwa bayebi yo bozaka na bango me bayebi katité ko lo barato ko sa difficulté ko livrer ba chola yo et puis mi bimisa pepe lenta mais pas ko sala te de ba toujours et ça so monika ko mina tongo c'est que nzamba coach compte ça
oza toke kolelalela te fandanye betaka calcul a fo lala ni na kosa pona zo lipa ya moninga technicien quartier ngana kokota lopango na tongo tutoko ma 17h ba yebi nga koleka mtakota ya 6 mois oh nga tokokota balabalo na tongo na tokomi 14h te mena yebani koleka mtasala 2 ans na ibine na sala eza bambote ya mitambo kobombisa kote na kotonda oh ayebisa yo yebaka na vie positif ya koyesala longola lofundi soko zano na mbongo te lipambo likoponaka bato te koto kobongelela oyebi te oyo akupe akopesa opasa vie ozokanisa ya cravate atikokana sport française elati olali naoloba no polele monaka tule moto ya motu kokabolaka bamasa te oyebi mpasi lipambo lekoya te koza mpe bikendakenda te bakomemo na libulu sikoyoko makambo naoloba foyeba yokanti mpo oza mutuka sika nde okima mbango na prince esa condition mpo oti magasin bien eta prince koza mabulu kobomisa oza mboka moko leso nate so comprendre non comprendre papa nga to za pecha muke so za kana la ro pianga to tininga 100 fa na kokima ko ça est 1 na bakelo bonus pour pousser la mbongo obenga bolo to na ke côté ba binga tena bimsi mbongo patron ye kongo za na difficulté azoliwa na chepe likolo loko na dondu mais mbongo mutapesi nga petit yeba yo kana challenge tala na yebisa yo tala ngaye est-ce que so tala mutu azolamba yo zana nzala atalobele maloma mabe okata lingala makasi soko dépendre mabe mbimbiera erate ndisaka mutu makoko ngai te yo na longolaka yo banda kala tuna quartier mobimba na saka yo kosaka misi na pondu masoka na tonda le rande bandi omoni yo ezala mbala suka soko saka na kole yo pikola yo avantage pour tous dala na oyo biso ba technique de guerre ya ko vivre na oloba est-ce na tiesata na tienza mena kati o ezata ke batamuki ya mukili vifo ye bandenge toza kokota mingi na haleluya te okendo tuma na makambele kyo kilo ebomi yo avant na tiesa na bima be tala décortiquer ngona mama foyeba tala na sekina o mesa ozo vivre yo kanga mama zalaka penda transparent ene makamusu mona kokendo tala te komemelo ngambo ngande na za na biga nzamba linga ngapa ibinga na prière c'est la catégorie ya changa na kote na motema ondi manga te ngamo kolonga na ibinga nde na zota na otambola simba te wana saison nga te soki simbi saison nga mabena zaka courage te na ko pe ko forcer na moni clair te période nga te na freiner tala goigoy te na remarquer que période la ta na forcer ko simba te na pas que ndo wa na kufa te na fa na pause na ko zanda na système a checking pour na bomba santé et on a tous les demandes ko kota na compagnie te na ba pire bolia ka 16h 15h 25 na côté na parler OK na fin te ko tuna yo tala ko na TV ba tona antenne ba tena TV5 batie na Canal Plus, batie na FM TV, batie na original chaîne émission ni DML TV. Na DML TV batie kuna. Na yeli ngote. Bolia ka 16h30. Tana ko na 16h ndo compliqué na masole belé. Soko so linga ngote na koto film na novelas. Soko bwengo na zonzo na chimita match. Oyo le na TV. Oko fungwa ma. Yo. Oyo bateke na li fufu. Lo kuta ezaki bia orge wasa na ekibale. Rien. Tozo sama cha on a tcha chombo. Na wacho na distraction misi na moto yo nende golia foza misi makasi soko yebi ko batela yo te na Congo to ko chona lipeka ba ko kosela mfutema ozana sa ko mana okete toke na ye yo mani mobola ba contrôler ka ye mobola sa do banini bayoka mobola ba to yebi sala kuna mobola tala ti fese na feti ba tele misakeka kaka tele mapesa na muto kiti yake na oloba no tala yo kanga eza ba démarche ya vie komona ba mbolo ko tata ba la siki liyo mo ba so ba sabani okay obi ke ba mbolo ko na zamba ba somba ka te me baba ki na kati ya zamba biso to ba bola ko ine mutamba comment biso to za lokola me tolera matiti ya lia kabi biso ngoyeba na pesa ba piste secrétaire so compagnie technique okoyoko na oloba tala na clair yango moni ko revendiquer droit ezakangana yo soko tombokeli yo moko ndo moni shishiba vi ezalo ko la classe o boy ko tanga ko tombola musapite mama bange babe tabale yo fanda tanga kai obimana bolole yo polingi classe to si toti classe na ba 17 ans tanga or lobi na tango nde ba ko komona classe
comment on a moqué maïle belé boy à se sacrifier à mi bomba au lingio bonga aux autres sacrifier nani remarquez ça aussi 5000 ka fola ça pose à pierre comme tapia kayo azate dans un bano clair so il faut quelle élite sur comme malade bimi vient de là au coup faire kotala batu bazana ngome baboyi tant que nzamba tigyo na santé aux ana courage ko na loba profiter comment nzamba tata moi sabota koko na ote ana batu bela s'occuper et les autres alupemba kuna tiki ba kufa mutu akufi aleko na malamu te ubo lekena mabete tana eko kinzamba sundoli comment que tu mtakie église tindola dai me yo pia kene tingo sambela kati atiko titulaire ngomone bolole keba même ngata oza piringa oele lo dame lobe odame lobe kuna ngobomba nzungu lokoso ni bandole kande ndelo senga mtamkina lemba boko mkina mikumbe bela ko bayo te sakana yo ofele ça mwana mo katinde ki yendi wow mukina ba mazanga kotako kwela kebi mnandaka bata ya bataba bongo yo sakana na yebisa yo ona yebisa makamba sérieux ofele kotika kozala te biloko ozwaka ngo na yebisa ba document ndenge ça soko yo kinga schéma ngana welo alléluia te natika alléluia nyongo alléluia yo weza nyongo to za réalité mokili faut ba code ni ça yana âge moto za formation na âge moto komi mutu nano sacrifier biloko ndako to ko tondo yibi musino ketika kona lioto obo ko tonda te mondimo beta mafi fimu pepe sali oto va valeur mana po bota te kama boko sana ko lana ndaka lo kuto si oboti mulangi règle kangi na mukongo na boti ozoke la sushi mwana mulangi pasi ko le kafufanda ya ndako ondimi fimu mo sacrifier ko to yo oyeba makana loba bagarre tala na pesa ba piste clé tala na ote vérité à base lisumu bopesi sata valeur pamba méritate na lo bana makamamike batu batomboli sata ba pasteur ole ka ba envoûtement passe ya komona na bunke pays des autres options na kaka albo ko sel maman lisuma batu banuna bandoki o sala boy envoûtement so beti ko posima 1000 francs obi ko batele simbi asimbi kisi Congo na bana makamamike biyoka yoko okozana manka yango moni ko ya mukileza kwa oye terrain biso tu na terrain oyeli poste nini telema place ba cheli mama na bana makamamike ko landa tu ezongenga te okoza la piaker moza na l'aise oza l'aise oliaka biloko esengo selo motema na yo olala na kikuku monimba makasi kitongo ndima teke kitikwala par rapport à mutake ko forcer na nga bikota kota zito betele maboko ndako kitoko mazo nimba sute ponga zaka na on ki bobole si et si là condition aba na makamamike omwana mutazana mbongo tanga pesa cheba ngo bapekisi ko pia bango te kabali bande ba betre maboko mashebino bakemba mena kende ko simba pona bango koma makambesha échanger batu na bité na pesa bango mbongo ba oyanga bangi kama na banjo kwama oyeba na boko loba na oyebisa yo binyata nyata sakana. Alors pasteur Jaune, paix à son âme, notre général des femmes, paix à son âme, et c'est récemment tout pour moi na ba journal na ba émission et tout ndenge bandeko oya biso ya media bayebaki na ba artiste biso bayebaki na kolia mbongo gouvernement pesaki yango ndango gouverneur apesaki mbongo na ba artiste pour que basala nini bakomisa mbongo wana libota bayeba na ko préparer obsèque ya pauvre de femmes mais on voit que justement après il y a eu de désordre il paraît c'est fait que mbongo na bapanzaki yango pas comme il fallait yo lo banini pona bon nga mo way basela ke dépense mingi te ayebini bo mami ki akeyo batikende badondwa ya lokumu etikena batu ba otala oya ke ipimela te lamba kunde mutakala ko samba oyebi mukinde zali na pesa conseil moko ona lobi vérité ko pikomate ngana zaka soba na zakolela mutaku finale na lela soute toza ebelo ya kufia ke akende bisini bakitaka te na lo ba volele tala oyebi fi na lo ba no clair ngana sidikaka mutu akufi bokunde na eloko moko eza ya valeur obotya dollar na poche eza dia famille bokomi benga libabe valeur eza na mutu azotala oyo akatika motema ma esi exemple toke avant nakota na sujet na réponse pourquoi patron bomaka nzoto asombi bandako soko sakana longolo musala likolo bandako na biloko otonga mais comment mkola kufaka bakundake na ndako moko ta somba siridi ndako atika comment patron mkola kokufa bakelo ele salle de fête na bandako 20 asomba comme mo père nango
Le coup moi ça on va tangela que et bembezana balati bembe drapeau. Atanga kana na somba dada. Comment le quoi le slogan. Na ba no polele. Comment mobola bomona ke pamba pa zanga tina okuta sana avantage. Ngana sepela na lion mobola tike le côté à consommer yemo comme minyo sati aboy côté katel nyongo. Mobola ça na avantage hein. Atiki rien ba ko sonela ete. Awasa eloko moko te ba ko ekutu na souci makasi pa kinali bango bana. Bando l'autre a un souci. Moi, je suis écolo, il y a Friba, il y a John, il fallait pas engager. Pour raisonner, Gawana. Natiki ni atiki bino bana. Ou élément. Gérez-le. Oseki. Non, il y a bisayo. Nga otika mbongo po bo chola nga bo menga likolo. Mutambongo balela ka ete ba chola ka ye. Na lo ba no polele. Soko mone bemba mutambongo batwalela eka be bana na ye na mwa famille. Tout wana bata distraction. Yo moni matanga mutambongo babenga ba téléphone tina kuta muta serke. Babeta pe masola ko seka. Et puis mutambongo balela ka pe mingi basi ba papa pe musha bazoko tsakopa ko pangusa. Na lo bano polele. Bobini. Eza po nini bongo? Bomengo tiki. Tozaka na posa to renyo kanga mbongo. Ko lo kufiti ko to teka poto to renyo. Yango mobola nde atiki rien. Yo mone be mamobola ba la musakiti na nini bokunda na nute na tala ya suka ko tala suka la siki tala pito tiki tala kingani mwasi na oye to mama nanga ko le na suka ko tuna nani azana loko na pesa ko bazo kama comment na ajo atiki loko telo ko bebe ko le ne ka wo kaka ko kamwa mutasaka na ja 40 ans 34 ans même il beba ko timba ta biscuit na kenango atiki rien. Ah, babola balela maka. Koza mobola ko kufitala. Kufa mobola okolela ma. Comme ça kamutu. Oka sanga mobola teto kama garçon na kufie. Bon parce que en tout cas iloko atiki de bande. Sangwa mobole comme isaka batu tout. Et bon rien. Bon rien. T'as penando rien. Et bon pas ka ebonga, tout ka ebonga moko. Ebonga ou ebonga. Nani, tu fais moi 14 pouces mais plaquette kufa. Voilà. Oh atiki oui. Boko zani ko, boko à part ça kaka. Ndako ne pe ba puki. Ndako moyi. Yoka ba do muta tiki. Ngana ko tika no yoka. Po yeba, on va faire un épée. Mboko, on sait ka. Non, en fait, c'est réel ce que tu dis. Non, la vérité. Babola bana makambu. Et puis so bakundi boke neka ele kaka un mois kaka. Oyi kota bakunda bango, oya bango érosion et bukana ki kutu kota cercle ezomo nana. Rapport. Na bana makambu tala. Je te dis devant Dieu. Pourquoi le biboy? Obi calcul et où t'en as monté. C'est comme un abattu bombela yo au sol que l'on simba lobby. Secret à vie. Alors bah clair. Ko bete la rabattu schéma pas cité sur ba mon l'autre côté. Oh ko lo ba ko chola. Linga lo belo côté ba mon pas matin ko simba ba ko bete masolo ça ba solo na yo. Talaye. Ba témoigner yo sans batanga Bible. Ba kumisi nzambe pona courage na yo. Ko linga raté ba to bete lo mabu. So comme une difficulté même chez bino ba comme na doute na yo. Alors bah non ma miki tala. Papa non c'est la réponse hein. Réponse pe mabe. Mais Rosala bien sur la société qui famille ba mowe. So ba zo qui parle ba famille ba mowe wana bio etikali bodondo. Parce que idée na yo za gini. Ba pesa ba surtout famille mbongbong. Idée na yo. C'est pas ça bon ba pesa famille mowe. Ça famille mowe. Ba onde ba zambi ba na ba difficulté. Banane. Ba ba kino so bon ba na ba difficulté. Mama difficulté c'est la motute. Ko yeba na za ko bongate. On peut mettre sur une porte au micro, parce que tu as une étiquette, ma boko pia. Et l'on y a ma boko pia, piaka. Na oye bisayo. Ndimelanga. Et l'on y a ma boko piaka. Donc on a Congo, na fungolo clair, yo kanga bien. Au moins RDC, ba tu ba yebana, nde baza exposer ma casque ko le kabato ba yebana te. Congo to na passe. Comment ba bola ta ba beli ba kufi ba panzaka sangote. Ce que ko yebana comme sujet, ce que ko beli passe il faut ba tu so ba yeba. Mbongo yo so kotomona ko na TV milanga ba voyage ba ne ochaka ngo wapi ndo moni sija ko ben ko ba mandia so ko ba na Congo comme ndema mandia na tous les domaines
OK. Mama kolinga eloko te. Kufa na dignité. Zala nzala o zomi lukela bana no lipa na voie normale. Kolinga bana polele. Na remarqué ba te belé ba yebana. Tant ko pambola me bongi te. Et ko kite lokola yebana, mutu mo akumisika ka lokola yebana komo ke l'hôtel chaque jour. Pesa. Tant ba pesa nda mutuka. Aleki na tonga bi mwe musana nga nzamba sani afuli. Mais tant mutu akende ko senga tel na te vabite. Nzamba pambola nde boy. Na ndenge ko tchabiso kaka ba komo wololo na ndako. Surtout ko na yina soko za mosali ya nzambe okendo lela bandimi boye. O bazo banga nzamba travers ya ndengo telema kapozo te ozoteya. Koma yo mote yo bando landa mondimi pa pambolama bandi ko pesa ba verser makasa ko banga nane na safira ba kufa kana cher. Ko beka ko pesa ba verser na yebi. Omoni bino ba zakata ba passer le koso ba komebe ebele. Tango ko mono bango zo pesa tango je suis béni. Non, ça c'est la mendicité dans le bango clair. Ngana zanga te musana ngam to futa ngakolo muki. So ko pesa nga 1 na ko multiplier on a battre pour 1 de ces ngana zala. Tala na Bible. Moko ayebanaka akuta na autorité mboka. Tanga bilisaka nga pesa mbonga ben copie ngate. Le koso bazaki neta ngendo ko senga abelaka ba lepre. Si le histoire pour te di disparaît. Azala musala azala Zambia ba lepre bazebe ebele na Congo yo. Na lobi mona nga mabe. Na oloba pona boybo sambwisa kolo mukili. Difficulté koti le koso na bino matilo kwa fulfula masa ya masanga. Boti ko te ko mine ko piller. Eloko te. Sala. Na oloba bango te. Na oloba na mi koti na conflit. Mais conflit nga fa normal poto pesa nzambe ki kimia. Voilà. Boni ko saka na kolo mukili boy. Mama. Nga kolo mukili pambola te ona osa ele moka yebi. Simba te manfu. Ngamo kolonga. Ayo ni nakati. Mama na bana makama mike. Keba sala makambe bele tala. Yiba libanda soko indi kima na nzambe. So pensa mo bandi ba danger, risque. Comment nga passer na tebi na sima njonga nde mosangi munene ye. Otem si fatela kitoko na komo tuna bo sa adresse na ye. Allez, pillage. Omoni ndeko baba isili da. Non, nzamba pambola boyete. En tout cas, na mutu ana kondimana koki ekokita tala passer comme le koso. Pourquoi boye? Botala botia ka bible botonda na maboko. Botala bato akala ba yana condition te. Motani akala bande ko landa pesa non. Ya fanda na olingo pesa boy ofandi. Ndako nanga na loba wa 2022 bo changer. Ta. Boye ba grandeur ya mutu bozo salela. Et puis nazo kama. Kale zeso ba bengi musala nzambe fo kima. Batu tu soki wa passer faut batu bakama lisime koti na famille. Passer chemise ne silama ina maki. Ça pas de nous coordonner ba ya kapa bambi mingi place ya sauter. Bozonga nango be biseka changer na bambi mingi. Na lingi mbongo mais ça ba coup d'état. Pour espace ya sauter. Maman na oyebisa yo. Acha ba chiffon, acha ba la. O ma pendeke no so mona sapote boy loko. Na oyebisa yo. Gomolanda forme ya sapatu ka potosa. Tala. Mais lelo komika passer feti. Kalangi na tango na bengami. Bosa la danger ndeko nanga. Na oloba na bo blaga na kolo mukilité. Je vous dis devant Dieu. Nzamba za très suspect. Sala musala tindo na voie normale. Bandimi na ye akana posa na bango. Soki malamu ezalaka malamu nda yakate. Place mabe ezalaka nde place aya. Lelo pe l'église soko keka ko za chelo lati mini okoti kindumba une église maté échanger comme yambwa kela. Kota na kuiti makambe bébé esa place ba dringerité. Mais comment hôpital ko boya ba malade? Tongana kisi boko la wapi? OK. Hôpital boya malade ta ou bien faux docteur ou bien bakisi ezate. Yango nga ozala na yaka to na pete yo. Nga faute ezakate eza erreur. Na ibaka erreur soki mokate te ndo ibate. Yaka ngandumba osaka ndumba pona volonté te mobali bosa ko sako kandele ko mi bizazwa yaka to réparer to pesa shikito na ya bisayo ngana dala yo ganga ko ngana challenger ngana yaka ko simba faute pana ngeza te ba pire faute ne bembe o azotala za na faute te na ba no vérité. OK. Mutu mokota uta lo la botama sale kana ba biyoma. Mutu tunzamba récupérer kana na biyoma. Alors comment on peut ça moninga faute na pose pour ça fautif. Nani mosaka tombola musabe. Boni boyeko. Talaka musika. Batu bakataka ba faire ko ba mona kate ba saka na rando. Ta saka na rando ta mungongo. En fait oui. Comment ça? Alors
na pesa ba piste claire so yo kinga na fungola omoni vi koloba te ke yo za mutu mabe koloba ngote za berende tina sona be sheki mama ko finga ka muyibite alinga ngote akenda na fa normal ba nyokole na misala mbongo muke amoni ko kiba facilité na puye muyibite na oloba na moni ndumba ke kanga suki 4 suki 5 suki misapezo so mbongo malunga te kichali ka moko baba ta mimbelo ko ba Johnny Boepa apesa ba $20 kamba moko pa bi muta malunga ye tikana kutiko kanga suki ba retana kutana na John tout on a payé retard oui retard ya kokota lola maintenant mukila avantage ya on a chaque fois luko ye bani yo sala kokota na piste ti kama kambo zo memona nyamu longola souci zonga na va normal 2022 linga faute ezate otango tanga te talinga te ko bongeza so za courager OK tangani te bele ba koma na ba ibo koma te tale na mbuku budgétaire comme baby français na anglais ta ba doctorat quand so mon information ko finga il a mal parlé aux gens à 100 francs yo sakana bato bacha payer confusion bango Congo français de bomi Congo oh yeba français na Congo comme oppose ça parti ata muto ebita so ba makamba kreska na temaka non esa ka boyete bato français même ba biso bunga bango tele ba taxi bobeta maso na bino italien te soka yo kiba akoti so ba est-ce que ça ka bongo ay na français pour français ka soka lobami na mabena na ba payer raison ba raison to bangi na ba gromotika na alors rafa na nyala bando monela tu vois même la remaniement tu vois tête comme na chopeka olo en raison ata yo kité aux en raison mon fait mal ngana ba bino ba ça ba mbrouiller ba to so bo ma pays bango Congo ne bonga kala français ko si Congo na manka tala na bien est-ce que ndako ba so ba le coming ba ngari kamboko tu na classe bi mawana to na ba so ba su misus yo to ke ongo tu ma ki so ba na biso yo tala na pesa ba saka na mboko yo ba tala so yo kinga. S'il vous plaît, Pasteur Jean, parlons un peu sport, parlons sport. Tozoyo kasiko na minoka ba Congolais, ezo bima kono match on za kutu pete ceux qui toza la ka maintenant to rapporter Congolais RDC Zamboka mo kitoko mais ça makambo belé. Oh. Na logique penda Congo, est-ce que batiela ka koko sport wa sili minu ki ko bongisa bino? C'est kaboye. Na biso kande na lobi wana so yoki comprendre nga na biso polele tala omoni mboka to ça na lo par amour Congo ça mabete mauvaise foi to ça ko s'adapter na régime oyo etukala ko salate même na bad na ndimite ba nyama so ba kutani na condition ba congolais ba kutana kana ngoba umi na zamba na ndimite ba nyama na nyama ba kukufa koma penda mbolo kwa longona kotaba mbolo kwa kumolanda na eba bakasa akomi pana bangwa mindimi oma pa le para boy ki le para koti kotaba lion andimi ba bete masana na ba no vérité to vivre mabe na lo ba no flatérité ba tumi bo finga ba na Congo ba courager Congo ko koma lelo janvier ti décembre eza pétété tana ba famille to tala obunga mboka mabete tala kaka environnement kota wenze tala biloko toteka ka ndoko regretter. Oyo so zamuta mbongo zo seka Congo yo no zamuta lisuma na vifo kufela tabana na yo mo. Oh. Na bana polele Congolais batana na mona bango. Na bezo vérité. Bangi ko wolo na ko chola. So so beta lisuma nga pena nyoko makili kola. Thompson et Mathieu yo ka bango. Yo ka deba na lo bango na banda. Ko matango ni. Kali kola 500 francs wana pozwa ka po kuti. Batu nyoso baza kola yote. Batu nyoso bape bazanga mbongo baba goigoite. Et bela ba forcer mais chance ko bonga et la bangote na ba no vérité omoni na mboka foza na Suzuki soko lie baninga ba liete fait soir pourquoi ngaka na le bango ba liete poto ka ba congolais or na RDC to kuta na bato ba to sepela na ka meto lingana te c'est to lingana ka nde Congo change ko sepela nezani tant na za pia na obeto li solo soki na zui na yinio na le lukabo ba yebi ngate bali ambongo oke yo yo tikala ka na pesa ko bongo kamera ngo betelanga maboko même na famille so na si kope sim na ko bangsa 4 leki na nga 5 na ba yaya te poso ke sim to ko mebele lo kum na famille ko kita il faut ka ngana sala ka poso na ina mutasuka ndi ba betelanga maboko bino so boya ko senga na ba no polele yo moni RDC bonga ka jamais
Congolais azonyokola Congolais moko bakozwa mopaya uti musika neti namonaki moko soki indien soki chinois ko telema neka nde namonaki ngabi oyo avaya banda obundisa basoso na bitumba ya kuna barabara mais akompe ma mutu moi soki boutique soki na magasin tena zonyokola Congolais pesa bar savon pesa na pili mibale na montre yoka sape noki na mukongo pa ngabi na oyo ngabi Kongo ekomi koko Kongo esimbi nzete Kongo pende silimini limanga mutata azaka makasi so akomi koko azaka na makasi te naoloba no vérité tokokoma na niveau te mutu moko pamba lokwa ende soki nani akende kosomba tomati na paipai soda kengelaki na nsima na mundoki mpe amemisi esachet okopia ye combien $10 ou $5 basesi ya ndenge nini oyo Kongo ezotika naoloba na yo mboka kilo na Afrique mboka ebanda mai banda mwanda ti wapi me totambaka na babidon lokola bato bazowawa na désert oyo naoloba na politicien te naopesa bapiste ya souffrance oyo toza nango ape bokosaka Congolais aza zoba oyo naoloba no polele mama toa mitema mabe na RDC naokoso te bapoto baleki biso na Satan me babongisa poto kolekao baya so batini nayebi te na makambo so bosaka même Satan azokamwa Congo atuna banjine bokanga Satan bokanga RDC combien de fois yoka bakanda oloba banda Congo ebima tokanga kaka na de mais bakomi na 9 koma yoka eza bango na bango biso na biso RDC oyo c'est très profond na oloba na yo ndimelanga shebi no moko bakotulisa yo ozi mobali erozatu bandi koloba obali ye azwi chance pondé ando bimana mibali awa mopesi rapport à bientôt ya mabe Congo mwana mobali azwi mwasi aketike na bafamille pour protéger malamu soki akie mosala bando betele masolo en tout cas pendo ozwi chance mobali no mpona mobulu tika batombokisi ye koya retard ya mosala ekomi lokwa zuwa osima nzela naoloba no barichesse ya Congo naoloba no polele omelisa bango masanga ekomi pire kozotamba kowewa mana hôpital mtasaka fiera suki boye mais omelisaka ye awangani yo Congo naoloba nao maktala naoloba nao kikongo omoni muninga lokola pire betele masola pasi po akoma abaluki simake tongo pe pembe so bamono bafandi nye soko leki azui Congo bouti kopi na ye bosi bambong yandi masomba bière na cigarette yo tinika mwangu bamuta kocha maboko ye kikongolais parce que otialini nini wana kosoka na masolema comme déjà na kama na oloba makambo ya kikongolais mentalité ko bonga eutaka na état d'esprit na oloba no vérité comment po ba kenga moko na Congo esa mabetala so na bien bata permettre kwa zuwa toke to suki sawa omoninga ngakolonga so na pia kana so ba ide mala te foko tonga nzoto na zo konda penda fonalia na kotambola bitambola tambola so na zuka mbongo ma ennemi ya liboso ya ngamo konga na ininga pona koliesa mena sepe nanga pona kotsa mayo zanga mutuna makolo na suba 2500 masanga pesa 3 bouteilles liata musunimi balo tambusa kinzoto na yo moko oboyi na kokate et puis yo so pona misa batalo kolokumu nga même moi si nanga ebia na zaka so na melika dema ka se mo pe na tongo santé za peka likoso moko ami yini zamba zotala muto zo senga na bomba itiliwa ye moko nanu ye yo kolo yo oboyaka yo mais yo zo senga yo bongisela yo bongisela nani Congo on a le baloso yo kinga vérité ngana ko teo alléluia te yo katina bato sambela po bimisa banzala nona sakolela alléluia o abalela kate ya yo kasela kendo ko gite kufa aye bisa yo katana ko teo alléluia po pando betanga makolo ko zo nyata otia kolele na yebi se bika to prier wa sang yo o eza pesa kotika nzala oko kufa yo zonga na kolela na kuna yo kendo lela koto utaki sakana yo katina na oteo ni tala bisa za serate basa fixa tala omaninga nani asale kana bar akota na piste salangwa jamais bayaka na no fando melo langwa simobi obini kota na bar sa olangwa komona danse komi mabe mais soko langwa shocking sont comme kitoko ba chemin vite faut comme na loba ntalo koso ne tinga toke na fete na taka ba mariete na eli bango kote ba chana matoi na zala na ela ka deka na mela na lia soki na tondi nde na kiri dans ko laksanga ba mari
ata na tayi la mboka ye wana abali ya libane c'est excellent ebe ya libane le kia ba mando ye sakana yo sambimbi yo natala yo tala nzamba pambola. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur John. C'était vraiment excellent. Quand on a le bitoli à péter à base. Quand on a Bino, Nicolo, Mel Parfum à Paris. Mel Parfum, parfum qui toko bo somba. Donc sur benga numéro national bas plus 33 74 97 80 162. Sur benga Mel Parfum au moment apenda sur ça à Paris, bah quoi ticket là, sur ça en Afrique même na poste. Bah poste le tina parler on a pris assez. Et ça quoi bah Givenchy, et ça bah Jean-Paul Gaultier, et ça bah Yves Saint Laurent, et ça bah Hermès. Donc bah passer à qualité ko bangate tuna benga na numéro na lobia qui toko. Donc bah livraison makambuti sur ça na Paris benga quoi ticket le tina ndao. Vraiment Mel Parfum ou là quand on a son gars plus 33 74 97 80 162. Vraiment dans les lèvres tout fort numéro nangapé plus 243 84 75 18 112. Eric Manzaka Oumela, Papa Manuel Miyuna. Il y a eu Bambote, Marco Loko Mobala Blessing na Irlande, Maman Stéphanie, Bas na Yomro na Simabini et Salaginani. Merveille Denis, Oumela, Yomro Petanti. Evelyne, Bas na chaîne Abisso. Demel TV. Demel TV, vous s'abonnez massivement. Na tous les on va tout à Zaka, Théolia Petango centre base. Ah oui, ça Kwata. Base challenge. Vraiment, Zamba Pambo. Merci beaucoup, Dr Moshi, Napession Beauté. Merci beaucoup, Jean-Pierre Badley, Pipina, Napession Beauté, à toute la famille Likunda. Je vous salue, à mon boss de Brino Original. Je te salue. De gros bisous à vous. Restez connectés. Bye bye.